check boebi toyoka ebelebele michaka na mukanda. Bonsoir les sous-souvendéco, Bassi Bibali. Bonsoir, Zambe Apambola Bino, Nabisika Bouti, na ndenge vous disposez, tango pour na koyingela na siko. Na Congo ya Kibota, pour na koyeba na koyebsa bino, va dérouler il y a programme, il y a ndenge tozali na yango. Soki Nzambe abateli biso Soki Nzambe na bomoi abateli biso na ndeko na biso mimi na ngolu ya Nzambe akoyeba na kozala rapatrié awa na France. Et bongo soki esepelisi Nzambe ayebi pour permettre que l'Ikambouana et Salamana début il y a semaine prochaine et que samedi et kozala probable que enterrement et banakosala na bongo tokozela penza mama na likambo tango et kosala mabongo ayingeli awa pona kobongisa ndenge nyonso ekosala mapona mokolo na samedi na bongo tomoni olingo na bino nyonso basi mibali bilombe bipai bouti banda likambo etelemelaki biso mokolo na mardi namoni bato kotelema botiki banda kuna bino ba organisation na bino koyingela na esika oyo Nzambe apambola bino mercredi to jeudi nde akoyeba na koyingela na esika oyo bongo tokobungisa ndenge nini tokoyeba na kosa na bayo basalaka boyeba deja kobungisa na bisika oyo kosalaka kobungisa penza mokolo na samedi ekozala bongo mokolo ya monene na bongo esiko ezali penza monene te tozali na makanisi kilikili na moto mais soki esepelisi Nzambe mokolo na vendredi tokobongisa esika penza elongo bani ya monene mpona toyingela biso banso na esika wana toyeba na kopesa ye penza ete ba hommage oyo ezali digne ya kombo na ye tokoyemba tokosanzola Nzambe mpe basali na Nzambe bakotelema mpona koteya na ndenge elongo bani na yango Nzambe abatela biso ekozala soki penza ekozala penza na ndenge makanisi ekozala penza baakompagne biso na ndenge ezali tolingi ke esika yango ezala mokolo tozwi mpona vendredi mpe kaka na esika yango ezala mpona mokolo ya vendredi pardon mpe ezala esika ya kaka wana ya samedi après enterrement toyingeli na esika wana ti butu tongo etalani ya dimanche baye oyo bakoza makasi bakei mpe bakei kopema wana nde ezalaki mama na likambo oyo tolingaki kokabola na bino na butu na lelo Nzambe na bomoi abatela moko na moko koyeba mpe Et voilà, donc quand on a matanga la mi-check, voilà quoi. Mais surtout un bateau, ça la ma femme forte, mi-check boebi, tout est belé belé, mi-check na mukanda. Moi je vis ça quoi, voilà, voilà pamba. On a c'est que fallait mboko, mercredi, mi-check à mboko, c'est-à-dire que c'est fallait qui contrôle, qui décide, voilà. Babi comment la ma ici. Le to bina mona kebo tana zonga eteko do sama to boy ba hypocrite ça to bina to boy ba hypocrite voilà c'est ça Karine Voloko ciao vraiment merci beaucoup ndenge tozotonda awa Mimi azaine maman gentil maman ko seka seka likamula mutu te Nzamba bengi epoza mzela biso nyonso to ana mawa vraiment to ana mawa Paris en tout cas na day qui ça ko occupé te mais Paris en tout cas to ana day mais Nzamba batela molimone azala bien biso bande kwa tiki na mukili pe to za bien Nzamba batela molimo na ye to tika nde bilobalo bana TikTok merci beaucoup Edi no image to ana passe même mawa parce que na poto to kobi ko lenza baninge belé bazokende to za na passe makasi
makasi baoba monene lokwa minute keva akwa kotika biso eza pasi mpe mawa mwana malamu antuka tozala na eloko tokoloba mwana moko apesaka biso tu bayaya respect ndenge tozali ya bamere eve bamere Jackie Watunda bapolina mondeke bamere Madova bamere Germaine toye pamba te toye topartage douleur ya famille na ye na biso bandeko nde bayana apema na kimi epa akei tozozela nzoto na ye ezozonga na poto esika bana nde bazali bongo topartage mpasi wana na famille na ye apesaka baoyo ya biso su bakenda apesaka kumbo te toyebi kufa ndenge yalaka te biso tutokeka nzela wana merci mingi na Edino eza pasi ndenge mwana epa na nga aza mwana mimi akei eza pasi donc naza likambo ya koloba mingi te atiki biso ndenge baoyo nyonso batiki biso mais esala eloko te nzambe ye moko ayebi molimo nekende na kopema mpe ezalaka nzela ya biso nyonso tu vraiment naza na mingi ya koloba te eza ngai Jackie Watunda mama na ye en tout cas vraiment ya pasi mingi ko tokomi kaka boye ntango nyonso tokoma okutanaka na pasi vraiment aimons-nous vivants tolingana bandeko tolingana merci apema ekinanga oyo eza nzela motu nyonso mimi kende kopema na pe po bakoloba po bakoseka zoza biso te kotali eyokende kopema na pe otiki bana yo na mawa bamesana kosekaka kati bembe kende kopema na pe ndakabatela yo ndenge na biso akobota gentil omakata yaya moko respecte nde toyawa tokolelo mpena na mawa ton âme se repose en paix. Merci. Vraiment, alobi tolela na bao baza kolela nde tozolela awa pasi na motema ya kosakana te maloba kutu ezozanga ngai moma oyo eza moma oyo moye naloba ebele eza te tozelaka akor ezoya. Merci. Ça fait 10 ans que je suis dit caméra dans le dit nos images. Oh, 25 à 30 ans, 25 à 30 ans, et dit nos images à Salama Kamara Mboko. Donc, son Excellence Didier Nzongo Mokonzi Angaba, le chef de famille par force, mais c'est le licencié dans l'Institut supérieur technique appliqué intitulé ISTA. Naïe Penza ko présenter mes très sincères condoléances dans la famille. Il y a notre sœur, une grande dame. Alors, bonjour, messieurs les grands journalistes, Edino Image. Vraiment, Toyeko s'est présenté vraiment pour la grande sœur Nabiso Nekonabiso, Oyo Tomesana Inaye, malgré tout, Bandungu, et Zalaki Nanga, souvenir Nazana mais Toyeko soutenir vraiment la concerne à la communauté Nabiso
nyonso oyo ya média na ba artiste musicien bolandaka présent fali te Mimi azali mpe na ba orchestre ebele oyo alekaki donc biso nyonso tozala bato ya maison mère bato ya vie nanga JB Piana bapeti nanga nyonso mpe babima sika bozala vraiment naye koremercier mes condoléances de la part de Ngai, il a ratanzongo piétélé et à la prochaine occasion, j'espère. Merci. Message ça, on a perdu l'une de notre Mimi Chikeva. C'était une amie, la famille. En tout cas, la douleur est forte. Problème, Dieu donne et Dieu reprend. Nous appelons l'or le bâtiment. Et Zubiso, toujours les lamas à miso car toujours l'or le bâtiment. Nous avons même un toyebi. Abattre la cabana, après ça va encore ma casse. Après nion sur les cas et les caca na kimia. Nous avons basé la bandeli pèse à la souka. Nous avons l'homme sur le bâtiment. La mort, et ça vêtements moutinho sur la tango. Merci beaucoup d'une image, merci. Ouais, vraiment, toi on a mis dans le bâtiment. Tu es le matin à Mimi Chikeva pour le rouler là. Donc tu es au Kabula ma famille quoi. De quoi il y a la famille, quoi il peut biso. Donc balobi que les là na bateau ba on est là. Yango tu es au Kabula po azala ki filmo ko ya kat. Monter ma malam. Donc batou ba no pese respect pour ba no benga maman présidente pour ba yeba etina. Donc ça lui so passi. Tu bungusi mutamunene quoi. Donc nzamba zo lokumu ya makamanza na bana donc nana minga olbati donc merci mais tu kana ma Paris to le là toujours Mimi Chikeva merci. Oui, bonsoir. Tozara na matanga ndeko na biso Mimi Chikeva eko kabola na ba famille soto na kati ya Paris ko ndeko na biso Mimi to vanda kana na Paris. On a profité pour souhaiter mes condoléances na famille ya Mimi Chikeva Mobimba, famille biologique na baninga na biso nyonso bana lemba bana Paris. On est ensemble que son âme repose en paix vraiment ça fait mal, c'est triste. Et là, on a le bagarre à mes condoléances à toutes les familles Mimi Chikeva et puis la famille Malabana. Nzamba pesara makasi po ezanzela na biso nyonso. Message ya artiste congolais bole la serre na biso. Bole la serre na biso asungaki musala pe musique 3 azaki na biso bien donc c'est ça quoi. Donc mes condoléances la famille Mobimba et puis bana lemba donc tole la Mimi. Juste mes condoléances à la sœur, famille, Mimi Chikeva. Nzambe azamoli mondana kimia. Et ça la passe. On a la famille Bendalan Deko. De perdre. Mais Bana Tikali, famille Tikali, la vie continue. Merci. À se reposer dans la kimia. Merci.
eza vraiment mawa ya koperdre mutu ya munene lokola Mimi Chikeva. Donc biso tu nde toye awa na miniti oyo toye mpona kokabola mawa na famille Chikeva. En tout cas, esali biso pasi avec edino image yango nde tovandi awa toye awa tokabola mawa wana biso nyonso. Sur la famille, c'est pas que tokutanaka na ere ya bisengo, tokutanaka mpe na ere ya mawa. Yango eza ntango ya mawa toye awa tocompatir mwa mawa wana ensemble avec la famille Chikeva. Donc tout le monde est là, Paris mobimba bazawa bazolela Mimi Chikeva ki atiki biso eza mapasi na motema. Mais dans l'ensemble la vie continue. Voilà quoi. Na makasi ya edino image yango nde tukutani tuvandi omonaka salle eza inonde bato nyonso bazawa. Donc on partage le malheur ensemble. On est ensemble, aimons-nous vivants. Et dis nos images, merci à tous. À suivre. Bonsoir, bonsoir, bandeko, na biso ya RDC. Eza moko ya bino ya mopandi sango Aziza ABC. Donc lelo so toza wa toyeko ko kabola mawa na bandeko oyo ya tanti Mimi Chikeva. Donc azaki tante moko azaki bien pona biso. Pona nga aza tontine, aza yaya. Donc yango moni na longweti province na ye awa. Juste eza ke so toya eza pona ba bien fait na ye. Azaki mutu moko ebe ko partager na batu, aliaka na batu, alinga komona mutu azala na pasité asungaka. Vraiment za continue à saler belé na batu, surtout côté musique, à travailler trop. Quartier latin et pas ouais à la maison mère et puis na F victime il y a papa na biso Fali Poupa. En tout cas, mes sincères condoléances à tous les warriors. Donc vous à la makasi. Vous avez vraiment ma casse parce que c'est facilité. C'est facilité à perdre des soldats na comme moi Mimi Chikeva. Donc mamie va un peu, nous t'oublierons jamais. Donc aux amontés manabiso. Nzambe appelle ça kimia. Merci beaucoup et puis dans le baka keno na Zozo. Soyez forte ma belle, soyez forte à toutes les familles Chikeva. Bah sincères condoléances et na Paris Mobimba bah sincères condoléances na bino. Merci beaucoup. Milaini na sala na berso ya mama elekelengi koleka bambeto nyonso nga na lala mama soki ozalaki kaka na bomoi ngala nasengi ozongisanga susu wana jamolingaki nga na lela yo seka jamolingaki olalanga na lamuka jamolingaki ata ngungi etungisanga soki na bele ozalaki kota na tongosa banda yokende na koma malere récompense na yo nakopesa nani yango ata naleli nani akodolo tenga yango nayembeli yo nzembo oyo Mimi Chikeva petite sœur atiki biso vraiment na mawa atiki biso témoignage Mimi Chikeva azalaki petite sœur na ngai tozala kozala na ye mingi azalaki na eloko tozokabola na bajakarta partout na basale na ye ndenge azalaki koorganize basoirée na ye tozala kozala na ye trop vraiment elle était vraiment fille moko bien en plus mwana lemba kolemba ezali bakartier na biso oyo tant tozala na bana mike tozali kokende trop take bagarçon tindika batindika pokabo batindika loa sepongo tindika inono tindika $1 mais na poto aza kozala na bachuchu lwambo mingi vraiment azalaki petit sere na nga yango tofandi awa ti batongo
moko to libanda na mopepo oyo donc epai azali nzambe ayamba ye na boboto apema na kimia vraiment nzambe azala na ye yango tofandi kaka awa biso nyonso toza na mawa mingi mpona Mimi Chikeva mwana malamu. Merci. Oui, bonsoir à tout le monde, à toute la famille Yabana Lemba, que ce soit Nabao Bazan à Paris, Nabao Bazan à Belgique, en Angleterre, en Allemagne, Nabao Bazan à Kin. Message Ezaka Nzela Oyo Nzambe aponela biso na tango asuka ezali nzela ya biso nyos. Pona petite sœur na biso Mimi Chikeva, grande sœur ya ba misusu, maman leki ya mwasi, cousine, tante ya batu nyonso tu na ba relation nyonso oyo azalaki na yango. En tout cas, tous les kaka matondo epai ya kolo. Alors, mingi olobeza te pasi kaka na motema, mais eloko moko kaka ngai Jeff apalata mbembe na kokoloba ezali kaka to milengelaka malamu tozalaka na ba relation bien, tozalaka humble, totikaka orgueil, toyebaka kaka kosololaka bien na ba ndeko nyonso. Soki petite sœur Mimi Chikeva ayebaki kosola na bato te nde bato balinga batonda boye te na salle ya Mimi Lita awa na Courneuve. Donc ça les a plein à craquer. Vraiment ce qui n'a pas le bagage le Mimi, en tout cas c'était une fille, une femme courageuse. Donc à Minga Olobezate, mon tenue surtout ça n'a pas qualité, n'a pas défaut. Mais na Olobele la à côté courage naé, c'était une fille courageuse. Vraiment, Kolo Zoara Lokumu, Tozongska Maton de Paya Kolo. Mes condoléances à toute la famille biologique. Na maman Adèle, maître Georges Chikeva, Bangonyo Soto. Topesi bango kaka ba courage, famille na Mobimba. Topesi bango ba courage mingi. Et dit hommage, Nami on le battait. Nami on le battait. Mais je remercie Bana Panama, Bana Paris de va manifester. Il y a Rosana na matanga Michikeva. Oprana Michikeva a appelé Ser Omututu avec la respect qui est. Oprana.
Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.